Pas solo la vérité. Anga besi nagenaki na feta banasi nagenaki na feta banasi bandeko oka nakomi na feta banasi bande monstre lobi gabi te oza cri lisolo na obeta lisolo ya nasi na feta banasi na menaki masanga na liaki yu na feta banasi na binaki mizika kritira peivi ekomi nga kozonga mpale Mie kominga kozonga pali bandiku oka Pas solo la vérité. Poseli na beta lobeso na beti lobeso na beti lobeso lobeso azonga pena mboka kenda mina ba lava na ba wili yango tango zolo ba na batu ba libérer yo tala makambo oyo pe osala bandako mususu tokotaka ndeko na ngai bazopesa yo ebi o bazozwa na sima na yo te. Très bien. Pas solo la vérité. Zawa soda soit tumbuki so ba les na chambre senga beta ozomona parce que ngata on a ndo pesa respect et pas bando ozomsela ngango du coup eko ko matam ko boye ko mec qui na pesa respect ya pesa nga so ngote à propos de quoi à propos ki ndenge na kotaka wenge dans tam susu dangwa comprendre que biloko le roi de la forêt a pesa raye a pesa ngosikonga. Pas solo la vérité. Bili pa bani carrière mwana mukie na batonga na bili bani carrière yozo pese ba plan ezaki na nini te bili na banda ko pese ba plan tanga kumi na wenge bo bila beta na dona beja wana ba banda ko beta na instrument ya papa na biso. Pas solo la vérité. Non ma pipo nga mutu na yambai tanga utaka ba voyage utaka ba système yo ebikaka utaka na ndenga ba système ayesi ko kisasa système ya auta Brésil. Brésilité, autaka système village voilà. Te mais ça prometé village pesa mboka. Te la nena système te mutu mso ko mona tango lobi village mon lo la toi na sur la vérité, tu vois. Yemo loba nga botema na village. Pas solo la vérité. Bil la minute où ya mec en dimension afrique mobimba. Ah papa. Papa. Maman na nganza. Papa, dernière tibia bilo le qui a celo combien zani. Ah papa. Dernière tibia. Ah toi na sur la vérité. Sur la vérité. Tango zolo ba bila za maître animation. Tango la dernière tibia Bill Clinton o le qui combien celo. Na lobi Bill Clinton naza Bill Clinton na marama ubwaga. Azo celo yo banda lelo. Amemi la una ebite mto na poto eza musika kuna gisasa mais na ko bakisa pe dolizi. Pas solo la vérité. Jusqu'au pouvoir. Mon pouvoir oyo ya chez États-Unis. Ils ont pouvoir oyo ezali pas maboka kosa nosa. Ba trité kosa nosa jimu boy. Ya chez na minute oza na moto mabe ya osaka na te. Mamolo boy bien. Oh, na TV na caméra ezali boso fauteuil jaune. Donc ba longoli pouvoir pe hérité. Mais pouvoir wana. Mon pouvoir wana. Yango wana oya cheta zui biloko ya cheta zana ngo mikolo ke biloko oyo kasi kosano sazali nango moto ya mabe ya kosakana te ba triquer ba beti 12 on a banani ba triquer pas solo la vérité. Twetu balu bani benalulu wakadu chadi kunimato. No, wanchini baganisha balunda, tulunda mushindo, pobila boka. Twetu balu bani benalulu wakadu chadi kunimato. Wanchini baganisha balunda, tulunda mushindo. Ngasi kuna ndaku na balula kangu. Pas solo la vérité. C'est ça. Dans le besoso kazo senga ba libéré. Eza ma solo tam so o ya solo la na ndenge naye. Po mutu solo la li solo na ina ndenge naye. Nanani. Mais na ndenge na mouvement. O solo na nani. Mais yo so ko tu mouvement. Solo la li solo na ote. O solo la li solo na ona ndenge na yo. Na wera. Na le roi de la forêt. Pas solo la vérité. Nenga ma BTC le pa binisa mboka. Oui. C'est le so batiki les concerts moi bando beta tini. Bo mona vone ka oka. Ba beta ki martyr biso moto monite. Ba beta ku martyr te me ba yaki ko cha ya cheta po na martyr biso moto moni. To moni makamba sali. Pas solo la vérité. Tuta ngana ye. Tuta yo. Lumba babakidi. Hey tuta alla mama lumba babakidi na yesu na niasi bébé a le la pa mama. Alla mama lumba babakidi.
Eclipse ake. Tubinaka sekile na ye. Bolengo ma. Tala niveau na yaki. Po Eclipse na louange. Ba beta na bango ba dio. Mais dio na ngani Eclipse eza dio moko ya bombe ya Hiroshima. Pas solo la vérité. Et l'euro nini qui signe pentacle ni dans la maison mais parce que ça la moto yo kuti na kati orchestre azaki déjà pilier azaki na ba cri azaki na ba archive ba comme ça la ndeti 12 ba choli bosse. Pas solo la vérité. Ndeti nga Bercy na opesa ka conseil moto bakangi na mystique aluka so mystique te. Moto bakangi na mystique faut luka so loko esa la contre mystique. Contre mystique eza nzambe. Nzambe ndi mtu azambe mystique ya solo. Pas solo la vérité. Talanga bien Rambo na yebisi yo ndeko nanga luka église akimbangisa basukulu na moya nkamba ba laver na moya nkamba uzwa maza mansima uzwa maza mansima ubaye. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Bienvenue dans votre émission sur la vérité fauteuil jaune. Merci de la confiance et de la considération. Merci de l'abonnement. Merci de abonner tout s'abonner. C'est bien, on a 50 000 abonnés. Donc plus de 50 000 abonnés là. On a 50 000 et quelques abonnés déjà. Merci beaucoup. On a Congolais nyoso. On a s'abonner à la chaîne YouTube. Merci. Bandeko peno s'abonner s'il vous plaît. Vraiment bon s'abonner à la chaîne YouTube pour rater rien. La chaîne YouTube Oyo. Et la rabine en vérité en face comme d'hab, sans complexe, sans parti pris. Mission tous aboyés sans parti pris. Donc, mi gagné au milieu du village à Moneni. L'autre on a un réel plaisir dans fauteuil jeune Moukalelo pour la première fois. Toujours parmi de grands animateurs Yambo Kanabiso. À Salaba cri, à Salaba danse, et Binissa, à Binissa Bisso, Bercy Moana. L'autre on a un réel plaisir Yamba, tout mes décortiquer musique en général et puis. Tu me vois ba nini azobet na carte France parce que tu que bisone bilo to Paris Europe les cimetières il y a des musiciens congolais mais Bercy azobet na ba province azobet na ba Belgique azobet na ba Suisse azobet na ba Allemagne aza vraiment parmi des artistes au bazar en France au bazar vraiment na ba production zo bouger tout le temps to me ko décortiquer pe en la production et puis to me ko sonner vraiment ba détails belé francophonie est aussi là. Et si là hier, le tu as déjà lundi, premier jour de la semaine, donc tu as été impressionné avec artiste et Marabouni, les cas de la francophonie, selon il est impressionné. Merci de m'écouter, après ça, confiance. Cette émission, on a dédié à Oscar Marie, tout millionnaire en kilote, papa na prodige. On a dédié émission, mon frère, merci. Et surtout, on a tout au salaire pour nous soutenir biso de loin, na kata Chine, mais au biso pour côté en Europe. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Chancel Mbemba de Midi. Nzambe ya ballon moko ya partenaire moko ya bateau balingara toujours fauteuil jaune concept migenima azala toujours carré Chancel Mbemba de Midi. Merci beaucoup mon frère. Donc na dédié émission et pas Oscar Marie to millionnaire en kilote. Nous en a Bercy mon que j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé qui to ngolo Nzambe. Obi biso mbali boso toujours chanson ya mbayo donc
abonné na biso bandeko batala biso bato balinga biso ouais baza pour ça vraiment ba bercy botomana na commune lokola rapi. Bon on appelle sinon bato tout ba landa biso bambote partout dans le monde sika bato tout bazali bambote na bino o Bercy moi na ndo na bino ngaza mona ngoto donc commune est sala qui est animateur ya danger au babini saramboka bazala donc c'est ça quoi. Ngiringiri quand on parle de ngoto c'est ngiringiri ne grandi là ça déjà ngiringiri ne grandi na ngiringoto idole Bercy za nani na ba animateur. Ah même yo mo yebi idole na ngai Bill Clinton. Mais oui dangwe mon seigneur Mozara Mozara na ingratitude par rapport à idole na yo. Non omoni en fait na pesi na mbote sikazali mon seigneur dangwe mutauto la sa force na biso a présenter biso a honorer biso batala ku biso animateur na francophonie donc bravo pour nae mais eza wana to benga ngo eza le roi soda eza roi soda soit tombo ki so ba les na chambre senga ke beta ozomona parce que ngata on a ndo pesa respect et pas bando ozomsela ngango du coup eko ko matam ko boye ko mec qui na pesa respect ya pesa nga so ngote. À propos de quoi? À propos que n'engi na kotaka wenge dans tam sous dangwa comprenant que biloko le roi de la forêt a pesa ye a pesa ngosiko nga yango ne pesa ki moi masse wana sko masse biloko wana ba pesa ye na biloko wana ba pesa nga le pesa sko bombe ya Hiroshima a comprendre que avec ça de biloko comme na fox so ko mankenga nzoka nga na mankaka été toujours non pesa ka respect. Et la musique est à la somme, tu as bêti, tu peux faire bêta. Maintenant, âge n'a pas au petit, donc c'est ça quoi. Pourquoi choix ça là aux la idole la Bill? Pourquoi travailler Bill pourquoi ma idole n'a? Ngana travailler Bill te maintenant travaillande na bateau babando même la Bill bakri. Banane. Bob Denard, grand prêtre tu peux c'est moi tu vois pena parmi ba vie nanga oyo ba dirigeant na ba kin Bob Denard grand prêtre donc c'est on a pena donc ya osana te tu peux c'est moi tu l'andire Denard mutamema ngai na pesa ba plan na ndo pesa kutu ba plan na palais yo opesa Bill Clinton ba plan si wana mon danser wana ba nini eh wana kala fort parce que on par rapport à âge wana pe na Bill pa bani carrière moi na mukie na ba tango na Bill bani carrière yozo pese ba plan ezaki na nini te Bill na banda ko pese ba plan tango akumi na wenge bo Bill abeta na dona beja wana ba banda ko beta na instrument ya papa na biso donc okuti eza ba pièce pene ya sika yango ebima lelo na bimisa biloko ya sika yo tozela ngo na biloko nanu na bimisa na ba émission te mena obombela pe mombele pe mo ba pièce ndambo ouais biga greco ouais mombele la ngai bamboti sika zali donc voilà quoi yé tout passant ba bon moment na Grèce si to longa Grèce to kota na Cosa Nostra donc Bill abeta na dona beja wana na ba fondé des pouvoirs ba ndo beta na instrument ya père na biso père na nga papa nzuzi frajos. Donc c'est ça. Tango akoli aki après ngana ye ubanda pe bandule kolanda père na sima et puis na bando pesa sko ba plan. Ngai to bimanzela mona petit rigen mais yesko akota télé liboso nanga. Ngasko bien nanga na loba ba vérité. Mais mutu mususu omuna ye aye dans le roi ka bwa ka kimo ka ke simbi etam susu mboka ta pendant 2 semaines. Petit rigen amne pe manakimi. C'est ça, président, wana président na biso. Donc petit rigen tonga bimi na pena komo luka na forcer pe na bima mais avant na forcer na bana pesa ba plan crine ni yo pesa bill ah ba plein zebele ndeti par exemple plein zebele na zo kutu na ba crime sous na ba lusango na changer ngo ba nuance ba plein belé donc wana za mutu na ngai donc mais comment expliquer bill news pour pesa bill ba cri ma pipo a pesa les mêmes choses a pesa bill ba cri non mais ma pipo nga mutu na yamba tonga utaka ba voyage utaka ba système yo ebikaka autaka na ndenga ba système aye siko kisasa système ya auta Brésil ah Brésilité autaka système village voilà te mais ça prometé village pesa mboka te la ndenga système te mutu mso ko mona tango lobi village mon loko la ah toi na sur la vérité tu vois yemo ka loba ngo botema na village ah c'est ça bon loko la yemo loba ngo merci auta ikuna aye kisasa biazo fanda na kingabwa pa ba ve na ngai nde ba masa na ye batatu ba de chache ba fe na ngandi ba masa na ye ba frère ne ba fe na ye nde ba masa na nga ba pire nga donc ma pipo ya na ngiringir nga na yamba ma pipo nga ma nota vena ma pipo pa ya pa opesa nga pe ba plan muni ne singa ngundi ngezala ma pipo banda opesa nga pe ba plan nuni kansala ka ko si diange ba biloko ma pipo
apesa ngango mais lokwa ngape ba prendre les gars belé mutu ezalaki non fraîche na bomba ngo kana garde-robe apesa ngape ngo biloko belé mais na boka ngo na nuté pour ma pipo so na boka ka biloko ya pesa nga mwana wana sa munoko ala nanga yo biloko ni opesa Bill Kinto yango tolonga toyeba Bill na pesa ba plan Bill na pesa ba plan belé eze belé na balusa kutu na ba cri omoni Bill nga na ye tout ça bien donc soko bande otanga ba plan na pesa ye quelque part na nga vitesse place oyo pas comme les yemoro pe andima ki azo ba plan oui mais a préciser raté que au Bercy muta pesa a ko préciser té point mais Bill la minute où il y a un mec en dimension afrique mobimba papa maman na nganza papa dernière tibi ya Bill le qui a celo combien zani papa dernière tibi tona sur la vérité sur la vérité tant ozolo ba Bill za maître animation tant nga dernière tibi ya Bill Kinton o le qui combien celo na lobi Bill Kinton na makamba kubwaka auzwa sele yo banda lelo amemila unayebite mtu ana poto eza musika kuna kisasa me nakobakisa pe dolizi tina kati ya braza tina kati ya braza pena na mboka ya kokose mwana mokonzi kokwa mokonzi tina baza bila lekise leyo mosika ngamu na olubango bobena nga kompla Bill Kinton alekise leyo na makamba kubwaka musika Bill bako tikeli concert abandi sikoyo si lobi na tongo voix na ye ezaka normal bila lo wa Bercy na ndenga mabete c'est le pa binisa mboka oui c'est le so batiki les concerts moi bando beta tini bo mona voix ne ka oka ba beta ki martyr biso moto monite ba beti ku martyr te me ba yaki ko cha ya cheta po na martyr biso moto moni to moni makamba sali malgré tout ya cheta na orchestre za na ba animateur te ba forcer ozomona mais même ba animateur ba yaki po ba chapoa vraiment naza désolé le rugby aleki c'est le en endurance aleki en endurance aleki na force animation na force à voix puissance à voix c'est ça na lo ba vérité ba to ba ni Bill aussi ba ti bizo crocheté non exactement sous par rapport à promotion pour Bill bando afinga mutu te ko finga mutu ko diembela mutu et pesa rapi makambo Kombe iloko wana o kombe te kombe iloko wana c'est lo abeta kombe soki to zu yango ediembela nani mutu te asala musana bien kombe diembela mutu te on a bien mis nyema na ebité o komisko bomba vérité te to sur la vérité so yo ebolo la vérité kombe diembela aigle na pesi mbote sika zali wana za maître suprême ya masolo Fali ouais Fali poupa maître suprême maître asali kolo makasi komekate on a diable kombe ediembela Fali poupa aigle ouais ngana beta nzembo sala 1 million na finga mutu te jikukutu na bimisa nzela moko na aigle aigle bimisa générique ba fuka maka ngana ye na libanga pouf na ye malembe pe aigle beti na poto nga pe na beti mais na finga mutu te ka fana na bimisa nini tube na nga kena ke do finga mutu mais non na finga mutu te mais kombe e finga Fali ya kosakana te e mami ki sa Fali ya kosakana te a du coup pe kokise 1 million hein? plus de 1 million donc ça va to avancer mon rapide toujours en moi Sima parcours à Bercy mon obeti na culture pays vie orchestre ya grand prêtre Félix Wazé quoi oui na et pas les padres Ferrigo là oui maison mère oui la team Wata au tourner na orchestre na parcours ya Bercy musicalement parlant avant comment la culture puis bandara parcours ya Bercy na banda na ba orchestre ya quartier et puis papa na ngamuka zuangai akutisa ngai na orchestre na bango na continuer Fox na ye papa Wemba oh na belle on obimisa ba pièce ba pièce asi ezali beta na vivre na ye papa Wemba mulimo na ezala na kimia buda swalowe na ye papa Wemba rapide tout na first class sera sala ba orchestre bana mike na zala na first class wana na beta na first class na ba masa na biso mombo ya bandundu la di so na bosani kombo na ete ndundu
na beti na first class na longo wana tellement na bando kende pe soupa janta ko travailler na ye ko lamba batterie ko pesa ba plan amimanga tina wenge na sala test na Milouze ya BCBG na sala test na BCBG wana riga na bimi kunanga na ye na BCBG papa chéri beke ba Blaise Boula bana ba animateur ba bana biso pe susu na ye lisusu ya baza pe mwana moke mais na ebeki tam sous janta muta bete ninga 12 pona buaka ya kosakana te na BCBG mini ya gauche mame mama tala mala fuma troka mio ya mimi nanga jeteme mama gauche mame mama na beta biloko na BCBG wana mais esimbaka te esalaka mabongisa nzambe te na ye na dream team band mambo dipana wa panzaka ba misaki Esther ba Guy Moller ba Zoebela ba Sweetele Berik Masudi na beta na dream team na tikala tina Guy Moller to travailler na ye après dream team nde sikoyo na iko kota sikoyo pa ka obenga nzembwa ezaka ndeni poko topa waziko na memaka yo relation ozaka nango déjà la kokota paka obenga nzembo wana na yaka wenge ya liboso pomona na video na lobaka na zongi na wenge na yaka wenge oyo ya kala oba feri bazalaka wana ya cheta longwe totikali na batikalanga na ba héritier na Célio héritier Nogolias ba roi David si na ba roi David Nogolias azalaka Nogolias mutari kitara biso Nogolias azwangai na wenge wana période bon Olivier on dirait bon wana déjà ba Olivier bazalaki déjà na wenge Olivier na kuta na wenge Olivier na kuta na wenge wana déjà ba Olivier bazalaki Nogolias azwa biso na wenge to travailler na wenge mais wera epsai memelanga Bercy na palais photo que na palais Nogolias memanga to ko bitela biso ba mbata na ba interi loko na sala assisté na yaka na kimo ya likola muke o brigade abwaka Crinao Kili te je konengu banaliaka tenga yo kinanga uzumuna on dirait pour que modifier ngo te ya modifier te ya bon ka nde ozala ndenge na sala ninga bwaka ba plan na ngai oko rappeler biso yango nansi mama na bana na ligina muna likola mugie kinanga bakina ngai kosa nostra yebi moto na tembela pour ka bombo claque silence ayebi ba pièce oyo ça lo bango peda na TV mais oui Bercy ya ka mouvement brigade kutaboka krina asalaka mission moko boya lo bango ils ba plan nanga na ya wenge wana Nogolias fala memanga pantsoni na palais pas le roi de la forêt big boss monte mama pata na pesi mère mbote sika zali mama Sylvie mais amemanga na baganto hotel to kitambula na biso ko beta ba mbata ti tuzungi ayotikanga na victoire na zika na zungi na palais ngami na osepela na zungi mo na tida poche ndoka faila ke ni pa wadi la photo fanda ko santé nga sikoyo mbala moko ya yolongo kese lokwa songa koma ki pirier ko kenda na petit palais pour nous l'aspect à cadranga mo muki ko pesa nga ba mbati ba bilamba balar na salongo bu na ko travailler na nganaye donc on dirait on a préparé on doit préparer bon mo fabeta na wenge voilà donc azwanga mbala na ko travailler na nganaye na uta siko rep na parler na salongo Panogolias tolongo wana siko ale na kita siko parler tellement yobi siri on ezali na zuma mbongo muke na calculer na ko mati victoire na zo subisa elenge sana kita parler elianga na lala yolo na nini wana na kitina yo na izo te na zo transport na kitina yaza na salongo salongo sikoyo na komi na rond point na bimi salongo na komi na rond point na zo sikoyo lo wani kitaka izo ekitinga na izo na kataka makolo na bimamba mo kimbangu ngiringi na kota na yoro na kata makolo bina mona mama na podium munene ngabi o nini yango o waziko kubeta awa wakazika kubeta awa akubeta na pokwa na chi la langa moko na chi wa una le una nguba zele awa
na oya na pourquoi ezalaka ya pembe na palais na pembe yaki na yolo 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 na na kota suko yolo pona bimaki mbangu na kati sa suko prince na kota ngenge palais ale suko na koti na mona na yolo na bimiki kimbangu na koti na nga palais na ye suko kote na biso babando olinga ngai mais bango bando olinga na bimana kuna cinéma kambu kaka mais na bale mais na musique te pona beta ka bale mabe un temps na kisko kota ba sayo pamasa na ngai kuta zobela mikolo nzamba batela azala bien chaud le masamuna na nado lelo azana pota koma obeta bato batatu aza diable na tatu ya usakana te nazwa kaka nado wana na beni masa na nga beni akoma déclarant voilà masa tanga pasi ya likimba usakana te nado wana vraiment bana ye wana webi nado boss de caresse tuzani na Luanda webi biso pe mutangolano te voilà portugais mukadu aucun problème ya nazwa nado na beni wana nakendaka tese deux personnes nanga moko to na pokwa nango tokati kimbangu tokoti yolongo tokomi pe na ndula ngo ezobetama mata na podium batala pasi pona ko mata na podium ngabiyenga na mata podium na mata na mabende bu na bimimba na moko wana ozana ni ngani mater ozani mater basa ça va du mater c'est bon tout bandi mater c'est papa papa na simba miko na banda ko buaka na yolo na buka yolo na wazi kwa kraki wana siru wana banu bazofinga ka obenga nzembo bauti kolongwa je sac bauti kolongwa wana uti kolongwa wana grand frère na yot papa o muziki tango zofinga tata na yo esa mabi ponga na ndule na kobusa na ka obenga nzembo te bon na beta na boke c'est tout mais muta pesanga gloire ba tu vas comprendre que au Bercy c'est monstre d'amour donc tant bango bazo finga ye ata kuna za na kanda na epo mikolo na pa na kanda na ya osanga na ti ya ka obenga nzembo asalini ninga beta ngelo ko na pa héritier ki Bercy longo pa héritier mutu mususu boko zala na ye akozala comme ça akozala na epete eza loko asende eko kota yo ko longola ngo non wana za père na nga fali kota couvrir nga kaka ponga na kotela ka bitumba ton ba beba na manda chante manda pas ave nanga mais na manka respect osakana te na demara manda pe na kiki ya manke wase kwa nini azong sambongo wana wa swaka bambongo mo ba utaka kuswaka boy o wase ko mtakabula mbongo na taka manda mabe na petit na biso mo kutu na uti na ukiso akimi ba na manda be clara na tindela ka ku ba message na beta clara na ngingi na tindela magen papi magen camarade ya faire rigolo uzumuna mais tant sikoyo va baisser le logo wana ya omoni na retirer o biko sa no sana sel na retirada parce que ndeba na ba ofinga yeso na bina bando démarrer bango na minute ba okukadi uzumuna mais na tiki bango babunda bitu mona bango bata Afrique babo mona bango na boko tango parce que fait a démarranga déjà mabi donc c'est ça quoi c'est wana bana wana balongwaki bakenda ba vina biso quadra ko ramani vraiment go songa mbeli azoka bango quoi mais basala na bango pe rien kuna uzumuna basala na bango rien donc yo ko remplacer chipo na beta bilo na remplacer ku tuté mais na vula face ndé makambu na ye mais face makambu on éclipse ça témoin yebi jour no sala nini pour wazi ko accepter na culture pays na beta bakri tellement na bando tambola pe na photo na ngamo bakanganga na la samba na laksa bango na photo wana ke na oti wenge na deuxième équipe da una photo ala pe bumia ka wasi kwa tele wasi kwa tali photo pour no table la ona poste pour bambila bakanga biso fort air mo boko taboka selo wala izo batakuluna pour sirwana bakoma okanga batakuluna pe fort kulune bana na ngokala bitumba bana wela te soko papa ngana musicien atana yeba ina ntime na laksa ka photo bakanga ngai c'est Emilia zoka ngai wana yango yuzumuna tela wengela la musicien na laksa bango mais je si bien na pena nde muto asala pena ngai na tika la pawazi quoi je si bien na pesi mbote sika zali ye pena muto asala pena ke nga pena na tika la pawazi ye pe muto bando ofutela nga pe bambonga transport mais na senga viki na sida mbonga transport ayebisanga te
misana kaka mbala ukuzwa na verbe ah nazidaga apoto yepoto ake na biso pe na report ndeti yepa ozo ngakini nzoka otikala bombo claque ah bakula lycée overdose musique na histoire Karine osala ni jour na podium wazi kona yo te na podium wazi kona yaka kaka na beta baki na beta baki puis na beta pe baki mingi ya bile parce que pour na bando olala kana na muwala ba bile wana ya Bigington na beta ba twetu baluba ni bena lulu wakadusha dikuni mato wo no wanchini bakanisha balunda tulunda mushindo pobila boka twetu baluba ni bena lulu wakadusha dikuni mato wanchini bakanisha balunda tulunda mushindo ngasi kuna ndaku na balula kango obila beta kana remix o dina kapisa kai na yana twetu baluba ni bena lulu wakatusha dikuni mato bwanchini bakanisha balunda tulunda mushinda orora bwatatu ka sebone moro kandila tulunda yejeluya me ya bitaka twetu baluba ni bena lulu wakatusha dikuni mato uzomuna bagaita sanduku babwaka longo bayebi yango ba Calvin elengi ba Dimitri Balondor bayebi makambo na zulu mbala moko générique ya mbala moko bazuanga na koma kofanda na ndaku ya ka obenga nzembo donc nga pena na yebi pena ke ka obenga nzembo pena so ablambi madesu ezala kitokwa yimo kalambaka on peut être aya ka bega nzembo ve so beteni nga sendete me ero na tire banana masasi mabe na ba grenade mais tango beti nga 12 nga fona beta 24 veye mokalambaka ya osakana te wana mose nafanda pena ndako aka obenga nzembo bakomanda range bayebi na sota akutu na bamiri na ye retard pena na sote miri na kiti gi na koti kwatulu ti na chambre na lale donc waze kwa penda ka obenga nzembo abokolanga lokola remira na flexi bana na ye donc place wana na respect makasi pona ye azwanga ina changa na palais tokoma kofanda wana na banti rabel wana cascade auti so angola ye kaka mbangu lo amoni bexa so fona kana ndaku yipa ongela to le pese ufona ti cascade abada pe kala na wazi quoi kala avanga kutu ouais ouais avanga aza soda na linga ye po asala makambo lokolanga aza soda ouais ipa kuma pe ufanda wana donc mais mbala moko wazi quoi mbala moko to na sibayo to na sibayo po lungula effacer siko ba image ya ba bana wana ba jesa ki lungula bango effacer eclipse pa lenda ki po ta yaki na niveau ni sa mabe eclipse banga ki pour moi ça bando linganga mingi tangu na yena ba na sibayo na yena ba eclipse ayena tuta ngana ye tuta yo lumba babakidi hey tuta alla mama lumba babakidi na yesu na niasi bebe ayo lila pa mama alla mama lumba babakidi eclipse ake tebina kasekile na ye bolengo so ma tala niveau na yaki po eclipse na louange ba beta na bango ba dio mais dio nangani eclipse eza dio moko ya bombe ya Hiroshima eclipse pa bangaki akenda pa kalo beso mutakenda ko bakisa ba force te ah ouais maître Jim ayebi na maître Lourd vraiment molimo na eza la kimia Lourd bijou na wa kufa na style ya kabushkop maître tunanga fe nanga ya matete maître bijou ye mutayamba na ngola bango ba ebisanga ina amne pe na kimia na ebisayo bango na maître Jim wa kumambila ba garde corps wazi kwa babinga nga bepsina ibexi o ina fox on sakana tena mouvement eclipse akina pa rafuxa to beta na pe na yana nasiba yo et tout est kangamboka popo sala et nasiba ezali ndeni ezali préparation déjà na kutaka bango déjà bazo sala générique ya mouvement po ebima po ba beta na banu balongwaka bakendaka pa ve kwa dakoraman na yesu na biloko nanga na ye na lisola nasi anga besi nagenaki na feta banasi nagenaki na feta banasi bandeko okana komi na feta banasi bande monstre lobi gabi te oza kri lisolo na obeta lisolo ya nasi na feta banasi na melaki masanga na liaki yo na feta banasi na binaki mizika kritira peivi ekomi nga kozonga mpale
Mie kominga kozonga pali bandiku uka na ibisi na sisi kala malamu ngana kipale na sia tomboki afashe mosalobi ayi eloko za makasi katana josi de na bu bakati ba biloko foto lande nango bien to landeli yango bien na siba bebime kanga mboka mosa teki ngai batu pena chenga na TV batu tu ba comprendre que animateur moko abimi kombone merci mwana après na eko ya lelo ka publicité bila boaka zando na sobelela zando ba matete pomba bige bele victoire ya vutu wana bo sedi ngana ye ku compliquer siko loué barese ba mela primise po ba bele la makasi aloué ba charger ba mela ga yango po ba bele la kiki zando boka zando ngado sino belila mama pusana moto avanda zawado na sobelela bila fana na mama bidela ribono na sama be abomba babibomba Hiroshima na yana zando batu balela monsa lobi non moi yo vraiment mabe na swaki mouvement na tombola ki yango na force culture c'est des likolo sérieux na sérieux na cliché ba comparer na quartier latin ouais yo tombola on sunde tant bazo comparer bien mouvement na latino za grand mouvement bien sûr na yaki na force animation parce que moi on a juste ça longola qui déjà force mo boyepe on essaie ko bombate alongola qui peut de la force ata bazo film na père mais alongola ka force pe animation mais clip ça zalaki équipe si ezali lokola bill na selio tu vois tant bill alongwe vous mettez kalaki na eminando et c'est une intervention yongoni bazwaka mwana na biso roi David ba ye na ye poala musape osumona dozandingi moto ngishaka longwe bersia ye a pesi fox to sangisi na eclipse et pesi makambo osonga na yakiti tam soupe ba biloko ni ngesi mbate o merci mo saza muto tanga livre ko sarate ici faut tanga no ka bien ba bébé Lorcia ba yebi makambo tanga no ka bien ba Brian ba Bradley merci to longo na culture pays vieux na maison mère de l'eau quand la maison mère on le besoin c'est les rois de la forêt libérés c'est national libéré c'est comme si ça a bloqué c'est comme si ça bloqué je sais pas n'habiter ce pour ça bloquer parce qu'on est capé na maison mère bon omoni lo beso azande kunangai lo beso azande kunanga tonga na yaka wenga liboso ba lo beso bazalaka te ba bazalaka ba kene wana kutu ba kangula ba kezwa mwana na biso prince d'Angola bazi mwana na biso prince d'Angola ba yaka na ye koya prince ya kutanga déjà na wenge donc c'est ça donc le beso soka zo senga ba libérer eza ma solo tamsu o ya solo la na ndenge na ye po mutu solo la li solo na ye na ndenge na ye nanani mais na ndenge na mouvement o solo na nani mais yo so ko tu mouvement solo la li solo na ote o solo la li solo na ndenge na yo na wera na le roi de la forêt ouais ya solo la masolo na ye so autant mutalo baki na lobby na prise le roi de la forêt a libéré nga bon siko biso to lobani neti nga bersi na opesa ka conseil muto bakangi na mystique a lukaso mystique te muto bakangi na mystique faut lukaso loko ça la contre mystique eza nzambe nzambe ndi muto azambe mystique ya solo pona nga kutu lobeso kene asana mboka nini asana bunia akozala bakota ba bunia luka église moya kimbangise akende kuna lave basokole alave lobeso so asukoli biloko wana to elongwa eza lokola mwasi okufela mobali basukula o te lave talanga bien rambo nayebisi yo ndeko na nga luka église akimbangisa basukulu na maya nkamba balave yo na maya nkamba uzwa maza mansima uzwa maza mansima ubaye balave yo obanga yango nga na omilala ngango eza maza mansima
Et là, qui signe Pentacle dans la maison mère parce que ça la moto yo kuti na kati orchestre, azaki déjà pilier, azaki na ba cri, azaki na ba archive. Ba comment ça la ndeti 12 ba choli boso. T'es à 12 té. Vers comprendre que moto aye aza valable à remplacer Bill Clinton en orchestre. Pour bandabi la kenda vers la gana social bi. Yo zaki valable kolika lobeso. Na musika na boulot. Ah, na musika. Bato kini ba yebi. Ngaza na bato balelanga fort mais balobaka avec ça la teti, ça la impoli. Nzoko na zala impoli te. Na lobande ba vérité. Marambo sko lobeso sala na zalani ba théâtre. Lobeso asa na bien mutalela ou na mabe. Mutalela mauvais souvenir. La carrière à l'Obeso, c'est Rambo. Troisième œil, c'est Bercy. Mauvais souvenir, la carrière. Les a Bercy, oui, bien mon frère. Parce que Rendo aussi m'a mystique et belé. Rendo aussi m'a Papa. mystique. Yo préféré, yo ya la samba na banganga na podium. Et ça la maintenant nous la musique na biso. Total on a TV na RTG Zamba Bercy, on a chef coutumier na test na yo. Face à l'Obeso, franchement, tayo moko. Musique comme rappelé bongo te komi komba edingwe nana nyu bendeni edingwe na mettre ninja kaka ko oye ala samba na banganga balati pena ba chef coutumier tout ça ba accompagner yo azabe mututi o gagner mingi na gwa par rapport à musala Migeni mawebi wingeza wingia na banda ku tout partout même na poto a bato wingi bazanga ati ne ko mikolo ke bata ekle bazanga te na banda ku tout bata fali baza Winge ezelo ko sanga na monte na préparer ka pena pona kindi wingi wana parce que to banda ko finga na dana ba TV ki o mona lo beso aye pe na TV ba le ka fingi pe ba be fingi pe be si foni matin boy ba mona na prince aye pa fingi pe na calculer ka bango siko na préparer la bango talaka na bundanga moko na batutu Diego kuta boya pibi ke senga Diego atina maloba boy savent so nga swana na Bercy nga swana na été pardon na yela bango niveau travail ya kusangana te kuku pemba matondo yenge to salibo kuku pemba wa mataka na podium bayaka 6 chef coutumier 6 chiffre 6 chef coutumier bazala na kati la samba baya wana baya pona ngai te mutu na benga bango ba santaka ki yalo wa ba ebisi bino ke mutu mo wa obota mawana yona ndi mutu ozala nzambi ngandi na iya na pouvoir les seuls musiciens o atondi sala samba kolikanga ati na boiti banda de la samba banda winge banda musicien mo uta sala makambo ngana sala na katsa winge na longoli mutu ti Fabrigas baleka wana Fabrigazi nandinga mabete ba déplique baleka wana nandinga mabete siringa na oyemba bango baye wenge mayasika batalanga na TV via mutu za maboko nzambe ba brigade baleka wana vous comprendre dakutu test na ngai nde yanga eza premier makam na sala mutu aza deuxième c'est Bolotin na lelelele na yemba oyo kanga na matoyi ekofunga na bana maison mere o ngai na koyemba lelo yo na yawe ezali nde mosala wowo yango na yebisi yo kuna yebisa yo chane kuna metango na ya répétition comme a $10. Mettre ninja le petit, yosa diable, mettre ninja il m'a mon holoba. Ba mettre katakata ba végéta. Ba golbert. Ba mettre chameau. Ba yebi makambo nga na zolo bila ya wenge ba mettre titi. Ba odile manzaka ba yebi so na holoba mabe. Wenge makambo nga na sala na wenge mtu mota tikala osala ngona buka. Ba déplique c'est mon frère, Fabrigas c'est mon frère, mais batalanga na TV. Bango baya wenge baya sikanga dia na opela déjà na banasi ba yo déjà na opesa ba makambo nandinga mabete via mutezandi na maboko nzambe nzambe ayebi ndenge nini nazo diriger yango moni to tie sérieux pour tango bato baloba za cimetière menga nazo beta ba concert to ya wana ozo ya 12 na maison mère tinga lo wana zala pe na le nazo 12 ekataka te nazo 12
Nalingana boya ngopo ngana pena vers nganga na kata motema. Le seul musicien au ando mata podium avant de mata podium faut le roi de la forêt mata. Wallahi billahi. Les seuls. Batonga ngai kutu. Les seuls. Oui. Vous êtes sérieux? Batutu ayebi yango na longoli mututi. On a venu avec force na longoli mututi. Batutu ayebi yango. Avant le ngana mata na podium faut le roi de la forêt mata. Bango ba beti ba silisi le roi de la forêt yé. Kofi Aina. Kofi Aina. Kofi Aina. Kwanganga tungendungali Betsy. Betsy mwana. Eh. Na yé na loka bili. O lo beso. Zala na podium sala msala. Pe mwana wana prince. Zala wana na podium sala msala. Oh ba chanteur oh ba nani bo zala wana na podium bo sala musala alinga na yina so ouvre le roi de la forêt mati après nga na yina mati na pesi makam na buki ndule changer donc na le roi Messi Bercy ah ils avaient yana chomo ko yana mo chomo 12 nza gani 12 na nga ba trikanga yi ah lo sala nga passe fort ba trikanga yi ba bosani ki makambo nga no sala. Papi Mboma yebi makambo na zoloba batrika ngai babosani ke ngamu na ina force ngamu na zo pesa énergie bakomo mona ngo siko makambo nga na sala eza makambo okese nzo eza makambo okese te eza makambo o ngai ndi mutu na mimi yango na kati ya mouvement ndiko embara charge mais oui kandondo eleki kilo na mimi kandondo eleki kilo mais matombola bwaka ezaki nekisi eza pouvoir. Donc, il y a un orchestre battu. Na juste au pouvoir animation. Donc, oui, on devait mettre ça cité. Et ça pouvoir. Naza musicien na le rôle la biscotte mbala. Na PC mbote sika zali biscotte mbala, die Maxime Mokani ya Marlene Tessia. Naza joueur na kati équipe so bo sali match to gagner 1-0. Ngana oyane loko na ngai fe na ngai po ninzi. Bo surtout ka mon fika bo kelinga ngo. Kingo wo match komi 2-0. Na yaka na babina nga. Parce que babina nga na bando ya nango na okese ba komba mo na ndeti ezaka babi ya okese ezaka babi na biso. C'est bon ndabi makambo na zoloba. Je musu na silika na bando buka bakiti banda ya na podium na samba tina libanda. Na buka bakiti na matela bakiti na batu na nga. Oh to tomboka. Ba komo sala nga ba 12 ke ba trika batu pe ba bengana nga. Po seli na beta lo beso na beti lo beso na beti lo beso. Le beso azonga pe na mboka kenda mina ba lava na ba wili. Yango tango zolo ba bena batu ba libérer yo. Tala makambo oyo pe osala. Banda ku mususu tokota kande ona ngai. Bazo pesa yo ebi o bazo zona sima na yote. Très bien. C'est ça. Très bien. Très bien réfléchi en fait. Bazo pesa yo oui, ba pesa yo. O na kei bon bateli au bassin. Ah, shikamishi pantak la mai bombo clac. Esimure yeli nge pekisanga makambo na zolo ba me. Te bimisa. Bolimbisa bakoko. Bakoko bolimbisa. Bolimbisa. Bimisa to bolimbisa bakoko. Bimisa. Bolimbisa. Bolimbisa ah za paso la vérité. Bombo clac. Ya sai. Bakoko balimbisa. Ba maison. Okoko ta maison mususu ba eli ope bassin ba cheyawa. Sugula maboko, osugoli maboko. Soma yo ane sikali normal, ozano mutu makilate. Mais soko sugoli maboko kaka bama yene bongo ni makila e pesi makambo mususu. Ozomona ba famille ba tumususu ezaki awasala makambo mais azana étoile ya osimba kisi. Mais azana étoile ya kolia mutu te po makambo ni simba. Banda ko to kotaka okoti zo kanso koti na po kisi ezana ba faso ebele. Kisi ba somba yango pe. Ezana mutu mususu somba kisi. Ya osomba. Kenana posa na beta na stade na tourne sa stade. Ah ça va. Bon. Pesa la reza autant. O pesi mbongo. Bon zo eloko ocha na poche. Ah te o ngai te ah o pesi yango mutu mususu achela ona na poche. Ya loko abale c'est tondo beta bale. So a pesi nga plan na ochabi na match fona chango na ba. Na zuba na koti si plan. Na terrain bono na plan na kati ya ba. Donc na robeta frappe moko be pola mais ba ko pointe frappe pola na gardien na koko kanga ngote. Igeti na poto. Wo. Donc yango lo na bina le beso. Il faut ba sukula ye. So ba sukuli kama kamana nion sukusila. So yo ba diko ba beto 12. Ba betanga 12 ba bengana nga ba changa pe pan bima. Na la samba. Ba sala réunion na bango. Ti ba sala réunion ba petit nga ba zala wana ba gave ba petit nga tout ba zala wana
bah ibisanga ba masolo Désiré Kiam c'était moins beau la plus bombo claque bah ibisanga bana la samba les amis de Inde 3 bah petit nanga mon ndo zana bona Inde 3 bah ibisanga ba bi leader ba linga ba triquer ba sali kick mo lelo na rep ba benga nao pan bima po sala yini kasi bazo baye koloba ke ngai nakutana gina Vasco Mabiala ba pièce ozo bibalelo sika Vasco Mabiala mbote place aux États-Unis muto asanza 10,585,000 cantine makila kufate bombo claque se lance yenge zola kia digibeni akanga nzoto mabego sakana te muto anda Vasco Mabiala topesi mbote sika zali kuna na États-Unis na bango na bato Canada ba wari yuka French wa match unga nakutana na Vasco nazolinga nazonga pa fere alba saleli ngasko click lelo no photo benga nae po akita parce que esprit na kita te na koma normal na batutu pour bazomona kia pole wa de la forêt na pentacle les Bercy bien ba sali réunion ça va to kutana na bango kasi na ya pere pi bu oh na bi ma pena boy oh sanduze na nyako bwaga na besi mwana oh bilo bene kangaka mais bato tout na samba ba bina mais clique moko kaka kuna ba pesa bango kombo mo boy pisha kimbu kombo ngo kiminga kombo mo ba pesa bango boy baba na obenga bango ba sénateur voilà ah ba koko baza ba zo rapide makangu tout le roi pe na sengi da permission et sirit ba sénateur bango ka mutu ba boya nga liboke mo ka mukie na kata musique boum liboke wana bolingini bima oh amsi bango na yebaki déjà géo yango bo moni pe na kena bino bo maman ole waje la foraya problème ni c'est quoi nini boy cité alongwa oh mbala mo bolingi na cité wala na code wana oh mais c'est codité papa na ngai eloko to fait ça la mona kata la samba faut le roi de la forêt ayeba yango na ndenga mabeti soki batu oyo bazala point le roi de la forêt so ba ya ofinga ngai ba finga ngai mais ba yebi mbongo nga na kota na wenge wana we ra sara sambla mais c'est 12 te 12 fois muta sala ka sambla sambla wana nga dana yebaki déjà j'ai et comment oh non bango bakendaka boîte te Nicodème akendaka boîte to peta mabena ba ministère ba peta déjà na se ba yebisa lelo ba na sujet Nicodème akendaka boîte asomba whisky amelaka oui yola na ba tulona na boîte plusieurs fois na yebisa yo te papa na ngai to tikala mutagala na boîte ubo kopone na bandako keto yaki boîte oh mais yo tulala na ba boîte plusieurs fois la wenge wala wenge tulala na ba chetemba c'est le kutu amona ngai c'est le azala be mo be mo malamu pe na beta batu na chetemba c'est le artiste par la police avec ça bango te botika ya artiste botika besi souvenir na ya malamu nazala na ngwana kote langa mbila to ntanginga na kesi dragila esprit mo ba benga ngo dragila force dona ba mbila so siminga ka sona chekabwe mbila fo pumbwe kuna papa nga sala ba fantilité nga be na Rambo donc toi Rambo ve Rambo Kofi Olomide na nga China Rambo Bercy mwana na mukolo ndeko na biso nani merveille Rambo ipi bochina liste ba Rambo kasi za Rambo amukie mais obi ke 12 et comme si bato 12 ya mama na 12 ya kosakana te babengana ngana la kata la samba na gaza public les sel muta gaza bata la samba ezanga wale la fui mama kakol angangeli public ouais ya muna yakana banguna tokulia na ikenge motozo lalani mutoko bomayo iyo lele masunda motozo binane mutoko bomayo tokolia na ekenge monimba production ale samina waka yangiame samina ni yangiama mokonza bawenge buntokolia na ekenge bang ngana pesa ka kino pesa na ba rythmique ngamna pesa gong ya pole zonga beti na guitare
na sala biloko na wengena ba génétique mususu 12 ko landa biso tina biloko na boka ale yo yete ye mama lobaki soko tieli bala kolala boyete lala nkaboye to ya tokota na clipi ba fina biso na lobeso tokota clip te vinso na ke odi le bola bilo otakenga te la lo baka vérité ça garde écoute papi le prince puis au gène moi na puis au jeu comment film nga fort puis au jeu mais na so ya kinya boyebi nga tambula ba baseball ba gaz tambila hai vetu na gina la ta singla na tisaki na mukongo bexité oh mama lo baki wa wakula l'histoire verdouse bo soufara mimi kamalandwa soufara erbo wa mibani alibola Dijon wera mikomi il mvutu wera mikomi yo ala tisaki vetu la tisaki na mukongo pela wili mushena hivi makambola loba oh keli bala chakni pangote mama lo baki so chango bo mona titre na gino stolgon titre na ngo bo luka ngo bo ba titre na ngo so bo keli bala kolala boyete o bo so bo ki mo muno ko ka point ba chango wana na clip bo na kota te mais ba kotisa lo beso ba kotisa lo beso nga na yereta natali ba mona ngoni kaka keso bene ko mi 12 ba moya chita tangi livre si mama be Bible nani sa Bible sana saki ya mkongo na tangi la bango puissance moko be na ta puissance 3 na tangi la bango puissance 3 ya cheta mbalo moko Mercedes palais na ville besu no bilele muta sala makambo yemta longola besu no bilele la longola nga maison mère azongi singa wenge azongi singa la demande na toujours demande nga travailler na contrat Mercedes même ça ngambo wana yo comment que nanani nanana c'est problème moli moneza na kimia to déranger Mercedes poup parler na ville besino bile la yebi na vasco mabiala besino bile le pe susu mutu basala memanga pe supa jiponenzi pona kota pa héritier kaka besino wana tika ngata bon jiponenzi na que c'est richesse ana te azam vero ya pesa ba conseil aza pire vie pe na héritier pour nous comparer ando mo ndeti bekisa oti pa fere na zoe lisusu ngaza ngam ta ba problème te wi akosa no sandalo ba ngali ngana ba problème te donc vraiment merci mais na otala savoir na ye boulot na ye zo senga pas na biso mais obi ke 12 e boloten des faux 12 ya kakol ono ke tsaka kakol na wc e boloten isa denga pasi na lui mambwana yimo ko boloten baka na kitu tika kakol na wc ki sani kakol so na posa zongo inene ye fa ke tika ina wc atelemi kakol obeti ba plaque na ye ya yoka te wana zaba ba usala ba ventira na tv wana zaba blabla yoka ngote ils ba ventir wana zaba théâtre les seuls mutu akangaka toilette batu bakotaka te tout l'animateur isanga ande tuna oyamba batu mususu baoyaka mikili oyebisa bango petu mwa azofinga ngana akoyaka na toilette ti bulu kete toilette bulu ngana bando ofandaka kiti danga kaka na ndako banwalaka basi batu banwalaka na la samba la kati ndako wana ikagami na toilette ngaso na yeka da kotika da toilette kaka pa la bimi po toilette c'est le mwa mabe yango Olivier Robé comme un temple comme ça un temple bino comme c'est toilette c'est le mwa mabe so ça na ba kisi no mo wa salité oroke ne po bengi ba esprit mo be ba bima pe na ba toilette ozomona yango moni na lobi papa simoti ke la bisu déjà bolingo mibe ko misala yo boloto ke ndotika kakol na toilette wena ko mba geni nyango wena ko miteyate ko ça l'émission te pour salir kombo amutu mais non c'est pas bien c'est pas gentil ça l'émission loba makambo eza valable eza vérité tu vois donc c'est ça ben si moi na oya ça l'émission nazolo baba vérité makambo o ngana kutana nango ozomona ba venanga ba mawo mosengo ba deputu nzuzi ba yebi makambo nazoloba voilà tolakso photo et ça concept émission na biso merci tellement de kutu bana na biso na Céline pour boze belé botala biso merci na choisi matata Ange Céleste partenaire officiel Poison Kassere Kakuluto merci choisi matata diable apesa ngambongo na enveloppe tala dolari gile mavakala afungula enveloppe wa doda wa ndambu na mona enveloppe wa ya vai e kwanzama muke mais ya kunza do na mona we kangama gile mavakala
Il est bavakala. Tu peux s'y na Poison Kasséré ka champion. Merci Kouloutou Poison. Merci na Kelvis Nkoi. Merci na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon. Merci na Oscar Marie, tu papa na prodige. Merci mon frère. Oscar Marie, tu vas bien Mikolo, on a commis Moutunae. Deux fois, papa na prodige. Oscar Marie, tu vas bien vraiment millionnaire à Kilote. Millionnaire en Kilote. Souka, donc le roi na salaka na Koko Sena Braza, na bagiso Oscar Marie, tu as na diable de Tassimane, babi ye uta sala la jeti. Millionnaire en Kilote. Et babi ye pena donc il ko megate. Donc na komina ye déjà na Koko Se. Donc na minute de na fin na soumaninge sou. À la diable soumani au sagalate. Souka ya usagalate. De fait, tu peux si Stone Mukendi, mbote millionnaire Stone Mukendi na katsa bakatanga kuna ya Gabi, tu peux si mbote na Fiston Boboli, tu peux si mbote na Lolé Ulinga, carte limitée Mobutu Lolé Ulinga. Parfumerie Dorcas et Manzambi na Grenoble. Quand là tapé sous Garabo, était faux solo, toi la poto. Donc si on a parfum, na prix à blin, vous contactez numéro 1 Dorcas et Manzambi na kati à Grenoble pour na solo na biso. Donc c'est très important et il faut l'umba sur la bien. Dorcas Manzambi, merci pour na soutien au sala pour na biso. Merci bandeko tout roi Bilamba na Angola, Kelly Tsumbu na Paris. Merci beaucoup na Yaiki Baye na colonisateur de la SAP. Motema Sylvie Baena, merci Kouloutou, merci beaucoup. Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, partenaire officiel, merci. Nalia na mbisi, na ba restaurant belé, na ye na Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi, mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette, kaka ye mbisi. Basangisi na makemba, basangisi na poivron, basangisi na céleri, basangisi na pomme de terre, basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hazo sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bonne Yelonga c'est na Kinshasa, Fiston na poto, to memeli bino lisolo ya Credo International. Pona kotinda bakoli, toko yamba bakoli, agence ezase moko Credo International. Pona ba fret aérienne to maritime. Credo International. Bakoli ezako yakaka neti ezopesa na maboko. Pona bakoli na bino ya minene oye kendaka na nzela ya mai na Credo International. Colis avec assurance il y a 100%. Ça y na Kinshasa, Fiston na poto. Fiston a tindeli ça y na Kinshasa, Abouaki. Ça y yambi. Pezali, Nabandal, Pena, Barumbu. Kuna, o Tchekoli, Ozui.
soki olingi baya kotikela o biloko na yo tina ndaku yo kaka soki mpe olingi baya kozwa yango na ndaku yo kaka mpe n'importe quel colis na yo ekendaka na maritime. Credo International abongisi déjà nyonso mpo na bino na Credo International transfert ya mbongo mpe ezali kuna oh baluba balobaka kantu kubianza na Europe ezali na France, Belgique, Irlande na Angleterre. Congo kuna nde sombele suka na bisanga. Credo International nobengango papier mouchoir et pamsama ya misu na. Merci photo to bombela kiyo yango. Ah ouais. Le padre. Mika Boroni. Nini ya malamu oyo oza nango ba souvenir malamu nini oza nango ya Ferregola na carrière nango. Na carrière nanga ba souvenir malamu pona ya Sheta. Parce que tinde na koma otanga komoni na TV batu mususu pe ba sepelaki. Mais ala pe na batu mususu pe ba silikaka. Donc ba souvenir malamu ese belé. Ese belé. Na baksa ba album hein. Na boka pe ba bilo ebelé pa na ye. Et puis na baksa vitesse ya nuance parce que ya za moyembia tango ya zo yemba danger et c'est ngaki pa animateur makasi za la pembeni. Donc tango ya zo yemba danger ngana zo boka danger donc makambe comment pena se poser. Donc salela nga pe belé. Wala na ndinga mabete na kindati ba Moscou na mona grand monde. Betati na ba Moscou pour na acheta asomela Mercedes. Ba Mercedes. Oui, asomela car. T'es le roi de l'Afrique asomela nga carte. Kuna na somba car na mbongo na ngamu. Waziri va asomela car déjà. Monstre asomela nga carte ya baxela nga mbongo ya odedwani. Héritier asomela car. Héritier asomela nga carte na somba car na mbongo na nga. Wana lukuta mabete. Faire asomela car. Ouais, vraiment le roi de la forêt appelé nga carte. Monstre abaxela nga mbongo na dedwana carte on a utara mikili ya liboso. Et puis héritier watanable asumila nga pe carte na sumba car na mouvement wana na mbongo nanga po abano pesa bato ba marque X sentiment wana nga muta liboso na sumba marque X na mouvement wana donc ça ko sa tina nga na loba vérité da ebsengde masaru lokwa beksa sumbi camion oyo alaxi pina fox na ye musicien liboso sumbi camion na mouvement ya sika ko na sumba bina car na nga sika na fox na nga moko kuna somba ba deka na soma na uta na wengene na ya na eloko na ngamo boye ya kubatama après na sombi IST pona baksa siko kubatama bien na yango na bit na sala kia ale bombango bien mama bombango bien ale bombango papa bombango bien biloko moko nzinga na bombango bien na sala bombango bien pona po wana bando bombanga IST rouge batu baebi na batama na IST wana après na obaksala junior guva ebi tolamba masolo papa na changer car na kuma siko na marque X yango moni kanda wana pia allez tous les musiciens marque X ah désolé parce que marque X donc c'est ça. Mais lelo oyo na ba discours na ba interview na comment ndeti ko régler faire ndeti ko ça ba vengeance moko on dirait yo mo personnellement na artiste Ferregola c'est comme si vous avez un problème on dirait chokayo surtout plutôt qui est musicalement parlant Ferregola au beta na Dukamboa est type oyo et ça là et beta na Afrique beta na Congo ça et ba genre musique et beta na Angola et beta na Côte d'Ivoire et beta na Mboka belé parce que ça là on vraiment na vision moko ndeti ya musique développée na artiste Ferregola a projeter na ba ndenge pe belé après so ba chance na opportunité belé mais na ba discours on belé on dirait qu'il ndara na ve na on ndeti on dirait ya na souci mon bouton to yeba so ezarani azukisa mutema nanga azwa mo sina te abuza mo sina ngai te ngaza mystérieux nga sona bimina mo si yozu etali yote nga mystérieux nga komona ngeza la simo nga sona bimina mo si na tiki yozu etali yote ozu sumela ti ba benga ngo sumela so basi nyoso oyo boya do batuli bana ba sumela ah atalingi nani ana sumela ana kati ya kodia mudia nkongo
ngana miseye nga sala ba ventirité donc ya cheta zo moi sina nga été mais atika nga ya livranga Panane. A livranga yi wana za sikona spirit okaki ba voice moko utaka otambola Vasco Mabiala ebimaki boye pu bato ba oloba voice wana c'est na façon te tokoluka voice wana bakotiango na montage nde nazoloba be voice wana ebima mpo naza sire na badone na ngai ba voice wana eza nga nalingaka na dayenga da balivwaka ngai na ndenga mabe te so boya ofinga nga bofinga ngai me nga nazolobaka ya vérité balivwanga nga na kota prison nazala na mouvement basalelanga lettre oyo singisi na longwa da ya mouvement pourquoi asundulanga na prison nga na benga ya cheta dindu allo ya cheta tozala na Chibo maître Chibo Zembe azala na prison na benga na prison na bima prison lobi me na bengelelo. Merci. On s'est rappelé bien tant où yo salara accident na master na tika biso olongwa de jet set na longwa te nazala na mouvement nzambi na ngai nzambi soko longwa ite na so yo mi longola ite me na jet set ba longola ki déjà on a luko question kini na lobi oza na mouvement mais yo na mouvement ba longoli yo déjà ba répéter on s'est rappelé te na mouvement déjà ba longoli yo c'est ça on te le bat mais nga na mouvement mais na yebi te ke ba longoli nga on ba répéter déjà non ya repineli ba polémique déjà comment déjà moi ko swana boye bexi boye bless pour la zo créer makambu na ekili ya on te le bat yo tango na sala na mouvement le bat ke osala na mouvement bisto se rappelé na sala na mouvement période wana yo za yesu na mouvement te ba y parler ba no bima rien ba y parler on a yango bima na maison mère te mais na sala na mouvement te na sala na mouvement. Mais les joueurs monene na obeta une équipe, il faut pas solo payer kaka na nini avant Sirdon eloni on a que va répéter avant accident faut ça l'accident on a ça plus de un mois à répéter non na yaka ba répétition mais le rôle balinga ba sala nga ba 12 pour qu'est-ce mobimba ya cheta na l'équipe bango tout l'esprit donc ngai na maka uzinde tozala ki ba combattre au qu'est-ce na gigola Chiquito mais na nenga esprit tout so baga ke bibi to ko bunda no qu'est-ce mobo na tikala nga mo échappé ku to bula alete ya ganga bina mais so baga ke badi makasi bato bakimanga tant tout to na otika bon to na otika la nga na ulu ozomona naza na mouvement mais bino bosalelanga lettre ke na longwa mouvement mais non ya cheta pena kata mutema na nga ya osaka na te tina koma otanga kombo ne boy parce que ouais nakimbangisa tosambelaka bolingo mibeko pe misala o papa Simon tikela biso bolingo mibeko pe misala so eloko ni wana tosalelaka mais papa sundolinga na ke prison na maboko na yo otikinga soda na ya kotela umbongo soda na ya betela yo tukambwa et kotisa na monde international mais non nandimite soki pe fali po bakoza la pena mutema wana mais non mutakata mutasala makambo eza magistrat na biso MB mais le retour ya fait rigola ba stade ba francophonie ba carton tout au beta et au salon de na musique na ko ba talinga ité mais au leka wana mais tant que naza muto yo na ko mofanda na bato mayele bazo bananga non futo sala boye pour makambo kendi bien mais nazo mona ke jusqu'au pouvoir moni pouvoir oyo ya chez États-Unis ezaki pouvoir oyo ezaki pa maboka kosa nosa ba trité kosa nosa jimu boy ya cheta na minute oza na moto ya mabe ya osaka na te mambo boye bien na TV na caméra ezali boso fauteuil jaune donc ba longoli pouvoir pe hérité mais pouvoir wana mon pouvoir wana yango wana oya cheta zui biloko ya cheta zanango mikolo ke biloko oyo kasi kosano sazali nango moto ya mabe ya kosaka na te batrike babeti 12 wana banani batrike musique eza mystique ouais yango bomoni kosano sa presque azolenda na bango alendi na bango sikoyo alendi na bango sikoyo na force azolenda na bango abunda na bango kaka po ya cheta na minute mabe komeka te monana meso monana bino mo boso mona te ke monana to mona
Et ce monde en a une minute. Et là, je suis des animations, un animateur ndete. Ah, beau blesse créateur. Ah, papa langa. Nous avons ça la makambu kuna ezaya ilus. Ah. So abimia beti mo biloko ni wana poto libumu tak. Animation, là on achète dans des animations. Que y a bimia pesi makam. Mais abi ngana concert. To so beta seben. Plibi ke komo ganga. E ganga ki wana ezaki to beta no kesete. Yo zongo mbala mongo bokomi ko bwaka yango. Ah. Omoni na Afrique mobimba. Ba animateur batika les akaka Bickinton na Bercy. Bickinton na Bercy. Ba petit na biso musu ba za na bango. Oui que l'eau on est très important photo kango. Donc cause amos ba jouer l'eau comme Cosa nos ba triquer. Ba trika biso non na martyr. Ba trika biso martyr na biso na ngesa maman na plein. Mais non. Na lo loko nanu et ça non pour tout ba comprendre pour na moni ba esprit ba ko mo ya na kanda. Batrika bino na stade. Batrika biso na stade. To sala match to lamba match bien. To tia stade ba pinet. Ba buka biso de pinet. Kamni ça na combien de pinet? 4. Merci. Ba buka de pinet ka stade ka etambula ndini. Etambula te. Batrika biso. Ba beta mu pepe mo boya mabe. Batu na ba quartier ba bosani ke venimeza. Allez ba zumbula. Ba beti simbula partout. Ya mtana lo ba ke kosa no sabunda ye moko, la spiritualité abunda ye moko. Et puis on a le ba ke to dépasser stade solo, to dépasser que stade déjà na spiritualité na mystique. Stade longwe et qui place msumbula eko bebeta na katite. Mbula ebeta libanda. Et ça bilo mo ya osakana na ngote. Abunda. Même bateau ya pesa confiance ba trika biso. Alongo la stade na mystique. Olingolo ba na Weranson. Te bato baza mikolo ka ba comprendre problème te na bato apesa confiance batrika biso stade longo na mystique mais ki musuni o mona ke bato ba oya te ba beti simbula na ba commune nyonso tout partout mbula ba beti mu pepe bato ba bosa ne venemeza to ke ne conseil mbula ebeta to lela kosa nostra stade wana sambula makambo ngole kana stade wana papa na ngai héritier ngazana na problème sérieux plein on a engé déconner à dégâts ya osakana te so bomona ka déjà avant stade plein ngo papa boto mona ngo tendeli nini biso foto mona makambo so ba mtu so ba mona tenga na mona stade plein à craquer avant stade na mona stade na réalité plein exact na réalité ba triquer bino match match tricament les mêmes jours d'abord ça les match bien boyé ba triquer match pourquoi après héritier loba na miloni bosola ni na héritier après stade to sola nini force kakati force makambele ki bien mbule déranger biso yemo pa loba yango likola podium mbule déranger biso mais félicitations au sala maman na boulot yango na loba ke babwaki na bango na stade nanu babwaki te ba okosa obiki ntoni pa bwaki na stade te asala playback ngane mutu na bwaka na stade na longole lamba tous les Bickinton a une idéologie na ya okanga basuki banini eza ba idéologie Bickinton na yana o bana na ba jesaki bango tu balandaka ngana yana idéologie animateur soko bwaka folongo lelamba fo pepa batu tu ba ko mo sala ngo saki na mukongo eza style na nga saki na mukongo olongo lelamba tomboli tout le monde o sala ngo na mutu mso a bumu munene ma alongo la lelamba tout le monde a ko mo sala ngo ba yana ba stade wana bazo bwaka na ba voisin na Kassir mozo fokuso ko bwaka ngabilo na sala na stade wana animateur mo te na longoli yango ti lelo batu tu ba beti na stade na longoli mutu te fali pupa abeta stade na kitoko aigle yemoko force na yemoko yasheta autu beta stade na yemoko ena cha kudube yemoko yacha ande yasheta no abimisi logo ni te yacha yacha na calme achabu yemoko na force na ye abeta stade yemoko héritier kosa no sa moto na temba abeta stade na ye na Bercy ke héritier bimi ayembi danger gangi simukila yembi Bercy bimi abwaki danger leader abimi ake changer bilamba tikinga na kati animation les 12 au stade de match rasé quoi
Vous avez combien de pourcents chance? Na pe si la chance faire on a pas la mystique. Et retourne d'après. Bon héritier nani yacheta bato balobani. Ah, question d'acheta iko simbate. Boy asala surprise. Comparer gaz ya faire na wazek. Ah, papa nanga. Faire na gaz, ba fan. Ba na bon artiste. Ba artiste. Donc wazek peut te trouver plein de ces faire. Ah, artiste. To paringa na. Ah, papa na oparende. Ah bon. Ah, na oparende. Ah, ouais, fallait n'attendre un livre. Non, t'as pas Paris, il faut attendre un livre. Non, attendre un livre. T'es l'autre, tu combien? Ah, l'autre, les 7. Les 7. Ah, n'a pas Paris, Boston, n'a pas relé. Ah, toi, le temps un livre, le monde, on a Kindobiga. Ah, t'es, faut attendre un livre. Faut attendre un livre avant de Paris. Mais, n'a pas besoin d'en signer un magasin. Mais ici, combien on a vu Kofi Olomida associé au quartier latin? Ici, Kofi Olomida, Luka. Oui, n'a comment? Nakenda kutu nanyapela jwana na mbangwa nyo ngasabilo kwana tshaka na pocho ya le vimba na boka sesalani mbongo na mbongo Kofi mama donc il n'est pas Kofi Olomide nakenda tshikona to faya bana na ndaku pe bu amisa buta uski vraiment bexi pe na vraiment bexi nakenda pe na fana na directeur na pesi pe babiloko na ngabo na lingi ke na lingi bobo contrat za la boye na nani na parce que vende po bimisa kipo apesa place ko maki moi eminado nado yebilado eminado place ko maki moi eminado pour ver na carrière ya Kofi Olomide azana soda mo azana makasi pembeni naye. Et le soir, le big bonatiki dans la macambona, na comme produit bat. Mutuni ou hôtel mais la quartier na te. Simbi. Mère na biso mes condoléances na we utaro leka. A utaro père de mère. Ba tout ko fait la maman to bi choc o yazoka. Yazani moi si. Mutuni na tika dans la charge à quartier na te. Azati. Merci na passage non merci. Odo sala ba tourner. Obi combien de dates? Na quartier na te ya kitoko. Ah. Ba jojo kande ba yebi. Obi combien de dates na poto bandos kima na poto? Batika ngana kimate. Ah. On a obéi la batika. Non, ok, l'hôpital était na tchaba babilo net Olivier Tchari ti. Papa, ah, musique là. Oh le vie de on a des prix. Musique. Yo kimate. Na kimate batika nga. Bonjour, c'est image à Grèce. La Grèce, quand on Obi est la première artiste à côté ambassade pour la visa poto. Au bienvenue makanga koti sa mutali bosso zaki yo. Na zape première artiste oyo atike batiki ye na poto. Bienvenue makanga venanga ayibi sapena batu ki ando yambanga sur na téléphone té. Mais ndeni yo yambote so batiki na poto. Bienvenue makanga. Azaina posta na yo za bien. Bienvenue makanga. Mais posta na premier musicien oyo akoti na ambassade ba musicien nyo sur la team wa tezaka yo. Ezanga tuboiti. Mais okimie o décevoir. Na kimate na tikala. Ma msusu za makamba olobate oza TV so na beta masolo msusu na solo ina venanga. Et ça la fou. Oza TV. Mais ve zongela no yamba nunga na téléphone. Toyebi lobité ozon dengije nga lelo toyebi lobité. Lobi nzamba ko fungula nga makambo na komi loka ba fali pupa. Tango yo komo na posa na nga na oboya. Pourquoi yo tchaka fali? Pour nous fali à numéro 1 musique congolaise. Oui. Et solo? Oui, avec chapeau, oui. Na bolongola na ketch na bambe na caméra, oui. Et panzani na bengi e futango, oui. Fallait le kifere. To soki to lui fallait le kifere to tchana ba qualité. L'acception ba qualité. Fali azana ba trophée belé. Fallait bandara musique ya kobeta ba. S'il vous plaît. To benga ba yupi. Ozomona. Lelo na sana makambo. Yupi yango to benga ngati. To boya bango na orchestre biso na beto to ndo boya yango. Na orchestre. Orchestre ni maison mère. Na jet set. To ndo boya. Ndo boya fali. To boya mabeta la nga pe na ba utiliser nga na ba nga vérité nga ba utiliser nga pe. Ebasi apamba ko ya mobali mobimbe pambe batu bayebi loke to susi balondo de sobina rumba
grand animateur abwaka na studio ndenge moko aye na concert abwaki ndenge abwaka na émission na abwaka ndenge na bwaka na teki na concert na koma lokwa petro na zofinga nga migolo bon te lokwa petro na zofinga nga migolo akomi na concert zoko bwaka te na ndingo wana te na bongo te ndenge na bwaki na concert ndenge na ko bwaka te bien félicitations gardez-vous merci ils appellent ça la muscle pe hein donc bino bondo tonga fali na jet set oh wana faire mo pas UPA na faire pas ça na ko sele ma mbuté tu wana otonga na absence à faire to bana yuko tonga kaka ngana lobika to bana yuko tonga ba golwa na lo bana ngande ba vérité bino mo pe boyebi yango na mitema na bino totala ka bino ti popi na betelo ko mabe mama wana nze mo ya mama nanga na peli moto what to fair you want to find you think so mano you want to pinda mama nanga tala batu ba ko finga ngayo ibexi yo olo ba me ko ma tisona ponyo wa new arena naso meki ko matisa wani na ponyo wa new arena alata na ko buka new arena la kanda francophonie donc période de boton a fallu ma bé mais faire azaki n'était bino comme musicien papa to sotonga bagolua na solo ba makambo oyo bana ko sala manasa na kata boîte et puis makambo penga na sala na mouvement bino boyebi ya mopeti ngana ko linga te lelo jet c'était za la mabe lelo ya cheta azungi na drone na ya zungi place azaki parce que ngana tikela mouvement na tukambwa na absence et le réserve bien et loko siko eza passe animation ezati et ozonga makambo zongi de nzamba sunga sur les attendés ozomona me ozonga nzamba sunga et le reste dika pasi bono tonga fali papa mama nanga ye na peli moto aki asali ba featuring bino bo mona ngo mabe so akangisi photo mona américain il was soigné de fali is good yes akangi photo bino mabe ay bolo banglete boye lelo banzimbe komitina ba français fala ya miti mona français bino bo siliki UPA fa magaba français lelo banzimbe nyo sote kuma chérie tu vois moi faussaire je suis là ba côté ça ba français na banzembo e kota donc azala ki na vision o nga na obeta musique repassée il déjà azala ki na vision na et puis batu balobaka fali azala mutema mabe te fali azala mutema malamu ya solo fali atanga kombono na TV fali pena loba oui moi na biso nani petit na pena Bercy mwana comprendre makambo lelo vraiment Bercy mwana comprendre que ngana yaka déjà na musique na yo azo benga mikolo musique repassée andimanga na libanga place bien afana na bi oui ngane na zabo na beta featuring na da Messe Diamond Simba mais batu mususu bakota ka basungi songi ngana politique na nga bakota basungi songi mais to be bana pété ba contraindre ces alliés normal bazuzela ka eloko ngo kanga ba omona nga na Dar es Salaam poto yemba déjà na Diamond Simba na zonga siko Dar es Salaam pona ki nosala ba clip so ka koti na Instagram ba omona ba studio na fana na studio OV Quadra Fanda zo abeta nzimo na Diamond na za wana na Instagram na so ka koti ba omona ba studio afutaka mais non politique na ngandi mutakenda ko luka e po tombola ngai très bien mais ça na batu mususu OV ba futa pe Diamond mbongo très bien donc c'est ça petit na biso innocent abeta pe na te Diamond ko bengi petit te to la TV te meta grand garçon tsara na mwasi na ye ana mwasi na mwana ba na nini ndenga agi et puis ça la succès ko le na kayo ya agi ça na ndenga mabete na lobi na lobi na ndenga agi biki to na weya bi afa ina kitu abi oui petit na nga Bercy na ndenga agi bo innocent bima liboso na nga te ba ça la yekutu succès so na lobi ko talanga na TV donc atalanga na TV alianga na TV alalelanga na TV eza problème te mais oui le biso ke eza mutu azana vision na ye et puis mutu azana ta na ye tourner na yo beti na combien de pays poto comme si ça otamboli na mboka ni obeti musique na bando tika na poto bana batikanga na poto obongisi yango poni naza fier na ngo makasi nde batikanga parce que na Grèce balobaka ba otikanga donc ça ça pena salela makamni o alobaka donc ndenge batikanga na poto naza pe poser makamni zo kinde tranquille na utaki kubeta na Suisse na beti na Guino je cherche ba image na beti na Suisse na beti na Dijon na beti na Orléans
et puis na beti na sali biloko msumi balé pe awa na beti 2 fois na Paris, donc ça fait 5 nazo ba studio côté ba studio ba projet ça naza déjà na studio nazo préparer ba biloko ezali ba featuring ezali ba biloko ebele obima ba générique ya bien, donc ba tout ba déjà que nazo mat escalier pour ça na eu na mat essentiel na minute na matango rapide bon temps na okoma so makambo ezali bien te, donc faut ça na ba bazo conseiller bien, équipe ezala bien pour tout ça la pe makambo bien, c'est très important. C'est ça, artiste à cause de la heavy boulot mais entourage na eza mabe lelo to banda ko film entourage ya chetat entourage eza mabe lelo si connait comment avancer entourage bongi les arabatons zomona, donc c'est ça, donc na minute yo nazo kini malembe nazo beta, et puis naza na bombe mo pe na beta na Allemagne na beta pe na Lyon na beta pe na Belgique, voilà. Merci bato remixer baza pour to clôturer émission. Bah tout déjà donc ils ambazala na bango pour ngata on a ça l'émission nazo bois ka batterie na ko tsala ba kombo bato déjà bah tout mais biloko oyo bimisa sika total na chaîne YouTube ni bon tout y bagande tout ça là à ton nord à moi ça c'est moi ni il faut landila biloko c'est tout y bagande tout ça là na bombi non mutu ana pour son na bimisi héros ba obenda ye ba website pour ça na pe chuana te ndenge bataka producteur nanga kusala na pechwana te mais pechwana asa na Fox ngana zuwa mona mwaso ayebani te na beta ni nzembo yebani lelo monde entier ozomona mais tant na lobaka oh aleki nani ona kitoko eluki problème Bombo claque. Il y a ça ici là. Merci na confiance, merci de l'équipe na fauteuil jaune, merci ouais. Voilà, l'émission Zaki, merci mon alelo. Ozo partager ni na la team moi tabato ça l'accident. Ba master ba frère Ozayina bango ba auto ça la moi accident ba kota ba Afrique kuna. Ouais, na sala là bon peu vidéo. Na sala qui émission na ndeko na no litango. Na lobi la ki yango pe déjà donc oizu bango ezu pe ngai. Parce que tout ça ici comme encore. Dans le bac ont déjà les lots que ça nous ça cause le moment il y a rapide qui ba musicien bazan en retard qui a za na poto non zala on non beta ba plan. Mais na chemin de la go ba longo ba plan non je pense. Bon on a évité so ba longo ba plan pour na yo ka ki fuiti bima ki pour fuiti za na raté biso to ba ta wenge. Fuiti mo bima ki bazan na studio ba bandela ba générique. On longo it. Pour biloko na beta ba oh pona nini biso na bango toyo gana gate na lobi pona ninyo likambo mabele sangwe ma ale ko sanosra oh kingi oh papa ya ketia oh ya godon brum mama biloko ndeti biloko wana so balongo liango na ebidi mukula libu ani wana le kaka wana tika ba plan balongola bité soka kolongola ba plan turu ani wana otongo longo tona longo ga olongo petro papa misiki ngana komisa ngo wa bali contrat so to yeto beti ce qui simbi to continuer chemin mais oyo na kosa nosra et simbaki mais atiki nga yemoko mais soka tika ki fatika ba plante. C'est ça le problème. Place où Ndesco, moi, et Komana. Eminado. Yebelado. Eminado. Passez comme moi, Eminado. Toi aussi, ces missions, tu as aussi ça, et l'autre comment aussi, c'est possible, s'il vous plaît. Aussi, ça n'a pas na voix na yo mais c'est le qu'on a été aussi et le qu'on a aussi mais avant na sengo yango na profiter na remixer ba tout ba soutenir biso Jimmy Chimanga encore une fois de plus merci beaucoup Jimmy Chimanga réalisation so ezaki bien c'est grâce à Guinoche International bandeko tout bon pour ça la mariage vidéo photo écran géant service secrétaire sécurité service protocole pour traiter sur la vérité événementielle tout ça on a pour nous servir bino pour le mariage ba anniversaire na bino nous sommes là. Merci na bandeko to pesa biso confiance to de mukende fiston bobo lina na lushi merci beaucoup na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon grand prêtre Chancel Mbemba merci pour tout ça pour na biso Oscar Marie tout millionnaire en kilote papa na prodige
Dorcas Manzambi Solamboa. Nous sommes Lumba Solamabé des fois. Nous avons 4 parfait. Grâce à Dorcas Manzambi. Merci ma soeur. Nous sommes parfaits. Guinou sur le numéro 1, c'est très important. Vous contactez le numéro 1 et Dorcas Manzambi. Parfumerie Dorcas Manzambi na Grenoble. Masteranga de Omokolo. Monté mais fallo ne moke. On est ensemble. Tout cas bon na Bizorbi. Oui que félicitations à Bizorbi. Félicitations à Ifan Tolanga. Ah ouais. Simon. On a joué à Mboga, où tu as trophée. Il y a Biter. Nakin. Nakin, on a le meilleur Biter. Donc, félicitations à Simon. Ah, salut bien. Ah, on a poto na banater. Ah, on a poto na banater. Ah, papa, Moudazim Mundu, il va tout naguer ma camarade. Bon, problème est est-ce que tu as quoi na Bizorbi na image na voix non mais il est quoi les padres fait rigoler. Ah, de unanga. Il est quoi les padres. Tu es comment on a les pattes. Attends, na sele on a voir nanga. Ezaka les pattes. Bon là na bilo tende petit nanga na sala bilo wana. Hein? Petit nanga na zo finanga mikolo. Au fin na bilaza gani matin. O ya pa cheta pour ba no finga bato. Pour ozwa gloire. Mais non. Sala makamuno ni ba no sala beta imanze mono mo pe sala qui paie moi bien. Wana après c'est là petit na. Abola na bino makamwana teke na zolo umuboye na yana boka nguna kinga eshi makado sha ashi posto te papa nga na oya wanga na za leader nga na oya nga na minute na se comporter le wa leader so mutu alinga contacter ngai a continue Instagram na ngai umbi a contacter Pisha Kim ouais abengi Pisha mutu kana oui tuzo coacher malembe ti makambo fungwa mangaka po fali pa bandaka ka boy to so bizorbite libanga yo Libanga yo Libanga yo Libanga yo besira mwana zobeta masolo libanga ndeko na ngai Libanga zalaka sokolingi babwaka yo ifo yo pesa mbongwe désolé papa jonga Shigaruka we no bato mosusu na bwaka bango abesa imana bwe basigala na bambongo na ngai basigala na bambongo wawa bakula pesa mbongo na ngai alishabe dose libanga yo na chiluba bobengi nini na anglais libanga tokozo lo mo kombe na fona Hello, combien on a célébré. Miromi, amjua kadime utalama kabajang. Prophet ambeteko aninge worlo. Komati dabel tra. Tonontra, je vais chanter ton nom. Tiri gungunun. Yakami bobu tetere mamu ege. Yangame. Omona mamu tala na sonle la wera ya la poto awa beta diloko awa fanda na animation dambwe yo richim to mio poto comme c'est la wera oh mais non no ka ki va beta na Londres après Londres oya awa beta na Orléans na uzala wana na décembre producteur a beta na Orléans ibise ngai qui veut na so ka yes so to bengi yo yanga oui obligé c'est bon dans la na yoba le koloana kalomba la linda meilleur drummer d'Afrique Papi Kakol après Papi Kakol bakoba bazawana ba drummer na biso nani o abetaka na pa aigle nani Frank azawana Ozumuna. Non, les bateaux. Bon, on a appelé Francesco. Francesco habite à Fabregas. Francesco Pasawana. Donc, Yesugo, Mubimaya Tsebondo. Pourquoi un mot, boya? Fabrice habite à Nebilo, mais un mot habite à Bassebeno, comme vous m'avez dit, hein? Pour y avoir qui ben abateli ni matin le va baisser boaka. Y habite à Doum, Wenge. Francesco. Wenge na ebisio te. Toti, to pese mbote. Wenge. Aza pena ke soki oyoki ye. Na yoka papa ngana yoka ka. So da meka solo fo yoka ka. So yoka baninga te. Oye baninga yo bunda te. Na yoka ka na yoki pena bano ba hein. Ça va.
On a dit ça, bah non, bah, eh bien. Pour la minute, ce biloko, tout serait bimi. Bikinton a ça sur la terre, on a on a dirigé. On a bimi sabato. Ah, il y a pas qui bien. Quand on sort à Robin, on sort à Manzélane. Ah, Tika. On a diable. Diable, on est diable. Kolumba. Kolumba. Yeah. Zete tokomata, le zete tokomata ngo. Tiki. Aïe. Mais la musique a séqué. Et là, on voit ça, tu peux préparer la haie. Mon Dibou. Mieux que nous avons mon Dibou. Que combi. Ah ben oui, la tête de ma mère. Je dis la vérité. On promenade Céléo. Pourquoi? Pour lui, mon Dibou n'a pas ça Céléo. Bah on balait qui ne concert bacha siko batu babita. Merci de m'avoir Qu'il soit qui doit épauler des sokido ya on est qui bersi siko yo anga tsabe na kelo de sala la ye batu ba comprendre. Merci de m'avoir tout balandi biso, merci de m'avoir monatier, merci de la confiance, de la considération pour pesa biso, merci de boser beli balandi biso, merci de m'avoir tout ba s'abonner à la chaîne YouTube Oyo, bandeko ba s'abonner s'il vous plaît, beau s'abonner. C'était Bercy Moana. Torobina souka émission na biso, dernier message sur les apps. Dernier message nangeza kaka ici ma vinga ebi. Dernier message eza que batu tout ko baza na posa ba contacter nga. Instagram nangezali bo contacter pe Pisha Kimu azawana na Facebook makambu tout na Royana Orbita. Oh featuring Emmanuel Anganda bango tout ba yebi na kati ya Dijon. Dans makambu pe neza tranquille nazo bosser. Parce que biso nga beat nangeza bakambu ba congolais te. Nga na calculer na poussana ba kota ba Davido ba Wizkid ba Burna Boy mais si on a une maison production makasi si on a une bakamutu ya makasi ba cheli ngai na bo na sana tala ko lega bango wapela maison makasi bango ba beta bandulu o mona er mobwe akata ni na EP wapela maison makasi quoi et patacle yo zaka na vodou atisiko ya nani vodou ah papa faut y ba pepe sans ça kasi te peso telemeli so moni ko telemeli on a bien sala ka wana ah prompte bon ba likolo biso te tozaka bana nzambe mutu moko te ata bapetre ba vodou wana banani wana tout son nzamba zupe mesili banda kwa nganga nyoso tu otokota mutu moko te nganga moko te azaki apesa mutu pena bapesa biso ka basise bapesa apeka batu bala sona na posa na koma siko na minute opela na pela na pe ba karizaka na fox na esprit na ngai makambo tout osala ke utanga na mutu avant que tout ça le système et utanga na mutu et quitter ye ski na système manzo. Merci d'avoir de retour, merci d'avoir dans mon atier. Écoutez les millions de la estimation, nous avons resté connectés, resté branchés. Merci, on est ensemble. Merci.